Ti obi que tant on ta vidéo wana ya kimutakala suko za pena Yesu a danger te oza mobali nzoto iko telema ezo erupe comme memayo ozo mona et maintenant to komi ko sumuka ndo kalvina na kanda ya makambo e komi nini ko bandeko toza na besoin ba mutakala na binote on n'en a pas besoin ya ba mutakala na bino on n'a pas besoin ça n'édifie pas ça ne glorifie pas Dieu bon bomba mitakala na bino po na bino moko tango kendaka kosala makambo na bino ezala papa Alvin ezala nga ezala bandeko bazolanda tosalaka te bosala makambo na bino na nkuku bosukisa yango bongo on n'en a pas besoin ti obi que tango ozota ba vidéo wana ya kimutakala suko za pena Yesu a danger te oza mobali nzoto iko telema ezo erupe comme memayo ozo mona et maintenant to komi ko sumuka ndo kalvina na kanda ya makambo e komi nini ko bandeko to boy ba vidéo ya mutakala on n'en a pas besoin boniko e komi nini on n'en a pas besoin arrêtons biloko to bozo salara oya ko tindaka mitakala d'abord on n'en a pas besoin parce que tango sali yango epanze o gagner nini tango sali yango o gagner nini nzamba zui nini. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste Nzela Lola. Eska bonzambe et kitarana loyemo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola. Ezo futa simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na mansa zo saira biso. Un grand merci na papa na biso pasteur Feza Misia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo mukwa ya motema ya bivence de homo depuis lompe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais. Tozaina Kulutu frère Max Mbenga bobenga ki tellement ming événement concernant dossier ya ex-femme ya Mike Kalamai Penyel na ba vidéo tomoni ba photo tomoni na prophète Denis Les. Tozaina papa Max. Shalom papa. Shalom de Calvin Deya, merci pour l'invitation. Shalom na bana nzambe nyonso oyo bozili bakwa kolanda biso bimana kibai. Sika te nzambe apambola bino tokomi na suka ya tokomi presque na suka ya année to suka mvula année 2021 ye wana zokini na suka naika koloba ete basili saka mvula na loyenge te. Basili saka mvula na kolangwa te. Basili saka mvula na kosoba te. Basisaka mvula na kolia te, basisaka mvula na ambiance te. Ezali ba moment ya réflexion, ezali ba moment ya méditation, ezali moment moko na biso sala bilan ya bomo inaye. Ce qui a marché, pourquoi esimbaki? Ce qui n'a pas marché, pourquoi esimbaki te? Et puis ba résolution okozwa obonzela yango epa na Nzambe. To bandakane na nkolo, to si ça rappelle na nkolo. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché pour Nayo dans l'année 2021. Bien que l'année soit finissante, mais Nzambe a silité. Je reprends. Bien que l'année est finissante, il y a des choses. Bien que l'année est finissante, mais Nzambe a silité. Kobungi sa ilikiate. J'ai que mingi na poto ba moment ezali difficile avec la pandémie mais nzamba zali kolo a pandémie ba yiko o sanga contrat ba yiko longola yo musala je ne sais pas problème osei nango ayant toujours le regard fixé vers notre Dieu car c'est de lui que viendra notre salut. Merci beaucoup papa Max Mbenga papa omoni actualité ezali dominé par rapport ya bazo benga on pas ba mutakalisation. Il y a ex, il y a Mike Kalamai Penyel. Pas pourquoi le bandit concerne ni message ne coupe ça. Merci de Calvin Beya. Na sujet qui toko oponi. Il y a kolobela likambetali mutakalisation, to mutakalisme. Mutakalisation c'est un phénomène oyo fiable. Aeko bwaka na tango na suka oyo komi. Pona komema bana nzambe na distraction. Obi ke na mbuka na biso nous n'avons pas connu biloko abo. Mutakala ezali sacré. Mutakala amote moni samakana misu na batute. Mais depuis un certain temps, comme en année 2020-2021, tomoni mitakala basali na Nzambe. Tomoni mitakala bayembi na Nzambe. Tomoni mitakala ya ba
il y a un homme public. Tout le monde, ils ont ça la passe dans mon thème. Ils ont soua, ils ont commis wapi. Pourquoi cela? Mais il faut que je dise quelque chose. Et le quoi il bosse na koloba boy. Tous on a besoin de mutakala na binote. On n'en a pas besoin. Il y a mutakala na binote, on n'a pas besoin. Ça n'édifie pas, ça ne glorifie pas Dieu. Bon ma mitakala na bino pour na bino moko. Tant que kendaka ko sala makam na bino, ezala papa Alvin, ezala nga, ezala bandeko bazolanda, to sala raté. Bon sala makam na bino na nkuku. Bon souki sa yango bongo. On n'en a pas besoin. To komi na monde nini yaya. Et comme nini. Hein? Et comme nini. Bon laisse biso mitakala na bino. Hein? Et comme nini, bon comme ko laisse biso mitakala na bino. Bon comme d'une manière indirecte. Di obi que tant on sota ba vidéo wana. Ya ki mutakala. Ce qu'on appelle na Yesu a danger te, oza mobali. Nzoto iko telema. Ezo erupe comme memayo. Osomona et maintenant to komi ko sumuka. Donc quand vient na kanda makambo. Et comme nini ko bandeko. Dans la besoin de vidéo, ils ont tombé la Yesu. Tous les vidéos, ils ont fait sans âme sengo. Tous les vidéos, quand besoin de vidéo, ils ont pas bon en colo. Ton boy vidéo à mutakala. Ton boy ma vidéo à mutakala. On n'en a pas besoin. Boniko et Kominini. On n'en a pas besoin. Depuis quand de quelle vidéo nous comprenons tes années. Au gouvernement d'abord, on n'a pas bâti nos vidéos. Batozo sala buzo bana bango. Non, et puis le mosusu. Ata po lingi de ko mobile wana te. Ata po lingi de ko mwasi wana te. Puisque vous sala contrat na bino. Bo yoka na komen na kobo bima. Ato lingi ete. Auzala pas salio mabe. Ko sambusa moninga te. Ko bebi sa réputation à moninga te. La Bible dit ne tue point. Ko bomande ko vie ne saka raté na tiombeli. To na tio poison. Na ko bomo pena na koselo makambo. Na ko bomo pena makambo ya boye. Eza ko boma moninga, eza ko sambwisa moninga. Je pas de manière générale au sujet ba mutakalisation nyoso tozomona. La Bible dit ne tue point. Boke bo sali makambo na bino. Bokutani, bo sali buzoba na bino. Bo sali ki sentiment na bino. Mais non ndekonanga. Ndeko moi sur ton de comme mobile wana. Aroza berère na ye, aroza faiblesse na ye. Ko sambwisa ete. Vous gagnez quoi tant que vous sambwisa moninga? Vous gagnez quoi? Tant que vous exposez moninga bo, vous gagnez quoi? Je ne parle pas seulement mutakalisation ya ndeko moi soto moni, mais d'une manière générale ba mutakalisation soto to ko monango. Boza bobimina ndeba bimara boye. Moussa a filmé, a photo, talaka confiance au mi pesaka, confiance au mi pesaka. Tout d'un coup de quoi t'as et puis comme dans les réseaux sociaux. Vous avez un témoignage, vous avez un avenir. Il y a une Bible zoloba. Une bonne réputation vaut mieux que du bon parfum. Tant que dans les réseaux sociaux, mutakala na ye monani. Nani crédibilité c'est lui. Boza na bana, boza ba neveu, boza ba nièce, boza ba cousin, boza ba ndeko, boza pe na ba parents. Neti mwana mwasi wana bota. Aza na bana na ye. Exemple nini pona bana. Bana batala o mutakala mama na biso. Exemple nini? Papa pe parfois aza na bomoi. Mama boza pe na bomoi. Bandeko boza pe na bomoi. Batala mutakala boy. Pona nini boy bandeko nanga? On n'encourage pas ça. Tant que vous signez contrat engagement, vous allez makamboana. Comme vous avez un coucou, vous avez la peine en coucou. Vous exposez mon ingate. C'est vrai. Actuana, ils allaient malamuté. Mais exposez mon ingate. Battez la dignité à mon inga. Attends la faiblesse naïe. Attends vous zoba naïe. Battez la dignité à mon inga. Voilà ce que je ban en Zambie à Misato. Vidéo ya bongo kwe na téléphone pour ninga kwe yaka toyebaka te osengi yango te mais kwe na téléphone na yo ça peut arriver à par curiosité natala par curiosité effacer yango ko panza 4e élément ko panza ko partager te ezali loba na nzambe te pour na ko partager ata muta sengi yo netinga par hasard na yeba kité
na koti na groupe moko na finika pas na mbamo na sani na bimi et puis effacer yango. Ne partagez pas ma vidéo ya mutakalisation, ne partagez pas ko sekate. Par contre aimez-moi la prière ko bonde la pona baninga oyo et ba komi na niveau wana. Voilà ce que je puis dire. Papa Max Mbenga olobi bien makasi système ango ekomi pe moi mingi. Moi si ozana mobile fiancé Papa Max yango ko ozana mobile ex na muninga bosala bolingo normal incompréhension bokabwani mobile koto a publier ba photo ba vidéo ya mwana mwasi pe koto a publier vidéo ba photo ya mwana mobile or ki boba ko sala par amour. Comment vous trouvez ce système et comment vous régnez Mikolo? Bible le Deutéronome 5:17. Deutéronome 5:17, tu ne tueras point. Tuer à Tokobo, mais ça physiquement. Et ça peut en détruisant réputation, ton témoignage, Mouninga, que ça là est ma bé. Dans son la question, moi c'est mon bal balingani. Et balingani, d'abord dans son tour nasiko, même de manière normale, bolingani. Tant maintenant, bokei, que ça la makamuna-bino. Pourquoi il faut qu'on soit image? D'abord, pourquoi qu'on soit image? Oyebi système nenge salemaka. Oyebi écologie nenge salamaka. Oyebi écologisme nenge salemaka. Mais pour écologie, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. C'est comme ça que la Bible dit le cadre idéal, le cadre propice pour le Makambouana, c'est dans le mariage. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Dans le moment accomplissement m'a commis. Allez, moi si Koton Soka, azo filmé ou bien azo qui toutes les dispositions bien avant. Azo qui toutes les dispositions bien avant pour na azo na ba image. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. A dit manière vraiment normal. C'est de la sorcellerie. Et ça qui ndoki au salango ponani. Et comme d'habitude, Mikoloyo, combien de mitakala batunanzambe tomoni, combien de mitakala bayembi nankolo tomoni depuis 2019, 2020, 2020, combien de mitakala tomoni dans les réseaux sociaux. Nous avons quand même épargné Bananabiso, épargner la génération future. Je suis en train de pleurer pour la boussoba, pour la virus, c'est très dangereux. Et ça a des conséquences spirituelles et même la malédiction. Et même la malédiction. Nous avons mis tout le monde. Moutema ndenge ne biso la Congolais to komina yango. Et moutema ndenge ni to komina yango. Tout ça de la enseignement pour l'évangélisation. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux être contre moi, mais quand même. Kosala makambo wana te. Kokoma moninga na obote. Deutéronome 5:17. Tu ne tueras point. Bible ezoko pekisa yango. Kopoma kaka di manière physique mais na bandenge na yango nyonso. On se retrouve quelque part dans la makambo sala. Ata bokaboni na mobali. Ata bokaboni na ndeko mwasi wana. L'avenir nous garde, bien nous réserve des surprises. On ne sait jamais. Nana yebi soki le bien jour mona mwasi bokabona kana ye na yo ko salisa yo. Nana yebi soki mwana mobali wana bokabwana kayo ko salisa ya moto kabwana ka malamu. On ne sait jamais. Ça peut arriver que mwana mwasi na sala ki o mabe. Ça peut arriver que mwana mobali na sala ki o mabe. Mais ko lukate na ma vidéo o bozo ki ba mso za na sentiment zona na tala ko il vraiment ça la bien tout le monde a même bato mususu mobile aza na voyage moi ça aza na Kinshasa chérie pardon nazala ngana za na États-Unis mais tinela ka photo système ko yepe mwana moi ça kena kingo azui photo système na sani atindeli mobile yepe tindela nga pe pa tindeli tozo mona comme ozo bima to kitana niveau wana te to kitana niveau wana te. Sexe à moi, c'est sexe à mobile. Sexe ezali bénédiction. Sexe ezali pamboli. Nazana sexe ndelelo, tozo comme belé, tozo se multiplier. Sexe ezali ko saka na ngote. Eza matière première. Sexe eza matière première et sexe eza précieux.
ezali précieux s'il vous plaît. Ata bokabwana na mwasi, ata bokabwana mobali. Kosambwisa ete. Même dans le moment à coït, dans le moment où ça la célébration. Bon, célébration pour le marié. Même dans le moment où ça la makambouana. Bon, ça la système. S'il vous plaît. Sentiment mais ma binote na okanganga ba photo. Sentiment mais matin na okanganga ba photo. Et là, vous soupe téléphone na yo. Il faut ça la paix. Attention, le na téléphone. Vous tous ces appels que non, on peut ça qui est téléphone. Ah. À côté de papa yebi que Alvin code na ye abeta ABC. Quand vous soupe ba yebi. Abeta ABC ba Alvin a sakana nanga na ensemble ça. À côté je mon gars qui dit papa sani. À côté yango yo apandi po asani ensemble ça. Donc c'est pour dire que bakaba mutakalisation yo et ça la biso sengote to ba na Nzambe et sengena ba église na biso ba leader d'opinion batelema babelela ezali malamu te. Arrêtons cela. Arrêtons biloko bozo salara oya kotindaka mitakana. D'abord on n'en a pas besoin. Parce que tango sali yango epanze o gagner nini? Tango sali o gagner nini? Nzamba zui nini? Pourquoi bozo sala yango? Les émissions sous vous là, arrêtons cela. Cela n'édifie pas et cela ne glorifie pas notre Dieu. Merci beaucoup frère Max Mbenga, bando bazola na biso papa. Na niveau ce que makamwe komeli papa Max Mbenga, au plus conseil à bien. Peigner bazola ndayo, Denis les bazola ndayo papa. Donc comment Denis les konani na makambo? Par rapport ya nini comment il s'appelle les jackpot. Yenda lobi na vidéo te Denis les na memela qui est peigner. Après ce que Denis les mbongo il paraît na vidéo jackpot a lobi en haut papa. Bon. Personnellement, dans la vidéo, en côté, il y a Ndengo Lobi était évangéliste Denis Lessi. Il aurait conduit moi à moi si wana. Mais il y a mon père Denis Lessi na landa qui est na émission Lobi que il m'a présenté il peignait les pas jackpot à ce qui est va présenter. Bon, na Hollanda vidéo, pour naïe banas ou précision comme les médias, beaucoup de gens nous suivent. Dans la vidéo pour naïeba, mais je pense que biso loko la bana nzambe, biso loko la bana nzambe, ezala yo ezalanga, ezabande ko nyonso bazola na biso. Eza malamu tozala légèreté. Eza malamu te biso bana nzambe de manière générale. Ba trouvera biso na makambo ya oya pamba. Ba trouvera biso na makambo eza elengité puisque ça ne glorifie pas Dieu. Biso toza lokola bandako batongi likolo ya ngomba. Na yebi toza batu, toza berrer na biso, toza ba manquement na insuffisance na biso, mais na biloko ba médiocrité, hein, biloko salité, biloko mbindo bana nzambe bamona biso na katité. Bamona ngapa azali nazali awa ndeko Max. Ndeko mwasi mobo na memie par exemple na biloko ya commissionnaire na memie pas Alvina na memie pas Yapo na memie pas ndeko Songolo Pakala lokola bana nzambe ça n'honore pas ça n'honore pas même de Komobala s'il est tenté de le suivre ataba yela ke mwana cité si c'est lui qui aurait publié babiloko wana asali pe malamu te il doit se repentir il doit demander pardon à Dieu mais si c'est lui qui aurait publié il a gagné quoi na compte na ye mbonge baksami combien maman na mwasi wana na mabe na malamu na ye aza mama ya bana aza na droit ya réputation na ye aza na droit témoignage na ye ezali intimité olo bosala ki na nkuku est-ce que mwana mwasi ande apesa ki droit ya ko publier yango yana on s'appelle l'émission mbala sima oluka pe un juriste tout un juriste qui dit la loi. Ok. Au sein de l'émission, un juriste qui dit la loi par rapport à Makambaboy. Beaucoup de l'intimité na bino, allez, moko ba partenaire. A suivre la vidéo en mutakalisation, à penser en qui dit la loi, bon, un juriste était là. Donc c'est pour la prochaine émission. Parce que il y a que Moutou a porté plainte. Donc la loi, je crois que il sera arrêté. Pour la limite que moi na moi si wana ndeko na biso na pegnal ce que alliés à andimake à s'exposer
mutakalisation na ye bolumbu na ye intimité na ye atiango na place publique mwana mwasi nyonso seze eloko abatelaka eza nidité na ye eza bolumbu na ye eza nzoto na ye bajuriste baede biso na juriste te mais je pense que mibeko ekoautorize makambo ya boye te je crois que ndeko oyo azopanza buzoba bongo nakanisi ete na mibeko en tout cas bayi kopoursuivre ye et qu'il y a des sanctions exemplaires mpona bandeko ya modele wana papa Max Mbenga bando bazolanda biso par rapport ya bavideo nyonso to etamboli rôle ya Denis Ness na makambo oyo neti kaza pasteur abango obengaki mwana wanke bebe na espirituel mwana na spirituel fille na spirituel rôle na ye tant que pasteur akoka kozouer rôle mingi avant que matine makambo ekoma na niveau. Je crois que pas seulement lui mais rôle nyonso ya moto na nzambe ezala yo mais tu es un évangéliste. Toi tu évangélises par les médias, ne t'en fais pas. Tu réponds à un mandat divin. Il y a Matthieu 28, 18 à 20. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Mais ce que tu fais là, il y a des gens qui sont édifiés. Il y a des âmes qui sont gagnées dans le Seigneur à cause de la mission. Ozali pe évangéliste, nazali moi na nzambe. Ndekozolanda biso, biso nyonso kozana mission. Il y a quoi apporter bonne nouvelle pour la salut à bateau. La casquette wana lokola bana nzambe. La casquette wana. Mais non, mais tout n'est pas permis de Calvin. Nous sommes permis. Moi nzambe za muto apesaka moto te. Moi nzambe za muto abomaka moto. Moi nzambe za muto anticipaka événement. Tango atali likambo repesa bo. Moi nzambe za muto atiaka kimia. Aza muto apesa pesengo. Moi nzambe za muto achochote. Moi nzambe za muto yo asalelaka ba réseaux sociaux te mpona babuzz mosala nzambe asalaka réseaux sociaux te mpona babuzz mpona azwa impact to asigné contrat na maison moko boye alobaka bilobaloba mpo ye azwaka bambongo to batindelaka biloko songolo pakala ezali dignité mpona mwana nzambe. Alors vous parlez de l'évangéliste Denis Lessi, j'aurais voulu moi-même landa ba vidéo pour comprendre si d'une manière directe ou indirecte azali concerne mais jusque là natikali ko moi personnellement obi kenga za muta vérité nga muto na lubaka natikali ko landa na luka natala si de l'un de près sous batanga ikombo na ou pas entre jusque là je ne maîtrise pas encore bien ces dossiers. Voilà pourquoi non répondre avec beaucoup de réserves et je pas dire de manière générale biso le quoi ba nzambe. Nous devons faire beaucoup d'attention. Ma beaucoup na biso. Écoute na makambo buzoba na rombasalite. De quoi le vin? Tous appels na bana mike basa ba téléphone. Léon na banda kuna biso. Tout le monde ba parrain belé, ba pesi bana ba on ba téléphone. Admettons que vidéo ya bongo. Moi na moya mineur par exemple. Akoyi na yango. Yango somo na lelo somo na bana mike. Bana mike na bana mike ba osala makambo wana. Et ça le colle quelque part et ça les maquis papa moko na kati ya ndako akeko puta mwana na ya mobali amateli mwana ya mwasi bango nyonso bana mike mwana mobali amateli mwana mwasi alo ba parents elekeli bango babe ko tuna alobino bana bamonaki yango na télévision bana bamonaki na télévision yango mena bakena applicabilité tu comprends bana bamonaki vidéo na télévision tata bateli mama tata likolo ya mama mwana moni na télévision asa azuleki na ye pasani amateli ye tu vois ba conséquence ba vidéo oyo ba conséquence ya biloko nyonso tout temps ko la biso ba téléphone comme parent tous la responsabilité maintenant ya ko encadrer bana biso ya makambo boy. Moi je parle ce matin na lobé na bana nga na ndako na lobé na bana nga na ndako na bino ça déjà ba grand garçon regardez comment cotiser téléphone boye quand on connaît pas le nom Félina naza na bana opeleti Christine bientôt à côté 17 ans aza mwana nga moi si non mais kapé ko solola na ye totaliza po eza nango sous sécurité et c'est pensani qui tient ça mokuba. Alors maintenant comme éducateur na ko profiter na makambo bongo pour na sembola na talisa bana comment il doit se comporter mais sinon ça fait mal oh ba vidéo kane to mona boye et ça la mawa mingi zamba limbisa biso zamba limbisa bandeko wana po ba komi occasion de shit pour na batebele ba komi occasion de shit pour na batebele qui ba malheur na muto comme occasion de shit pour na balinga
Merci beaucoup papa Max Menga. Merci na bando bazolanda biso. Ko conseil nini papa oko pesa na Peniel oyo azolanda. Na ndeko na biso Peniel. Azolanda biso tang mususu. Ba betere pe lisolo tang mususu. Je sais qu'aza mwana mwasi oyo azwi baku. Mutema na ye ezoki. Maintenant oyebisa ye boye. Na biso kozwi ba choc neti ya bolingo. Mokili loba ba remplacer bolingo ka na bolingo. Moi je dis non. Moi c'est ce kozwi choc. Tout le monde mba le choc. Kozala pressa ou s'engager te. Zwa temps na temps. Bondela Nzambe. Pourquoi situation ngo yeli yo? Et maman Peniel avec tout le respect aux anaï. Par rapport à ma camion sauté côté na vie naï. Na parcours naï. A quoi que ce quoi y a na niveau ya boité. Azozo qui s'amité ma bana naï. Azozo qui s'aba ses amis et connaissances. Azozo qui s'amène ma botti naï. Azozo qui s'amène ma botti naï. Aza de l'eau jeune, le bien comme ma maman. Aza déjà maman, le bien comme mon colopé, comme 50 ans, comme 60 ans, ce qui nous a balingi. Ma vidéo on y surtout on est au monde et ça ça ba téléphone ya bato aza mo siki to kona moni lo nginae. Mais la beauté seule ne suffit pas. La beauté seule ne suffit pas. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Asongela Nzambe. Alukelongela Nzambe. Asenga pardon. Qui ne cherche pas à trop se justifier. Asenga pardon. Kitoko Nzamba pesi. Nzoto Nzamba pesi. Ezala pona ba fertilité te. Ezala pona buzoba te. Azana bana. Exemple ni na kopesa na bana. Na bandeko na ye, na baleki na ye. Admettons le doit les prendre des parents na ye siko baza. Bandeko na sika baza. Bazolela. Atia ko ezala kola soni pe na niveau ya famille ya soni. To yebana na makambo ya bien. Mais to yebana na buzoba te. To yebana ba fertilité te. Elonga na osenga na ye a se ressaisir. À se ressaisir. Même justice pour Nangai, alimbisa. Alimbisa, moi, mobali, voilà. Alimbisa, va payer soto. Ah, ta prison, hein? Bon, voilà, c'est qu'à pour Nangai, alimbisa, va payer soto, va contribuer na mutakalisation na ye, to na mutakalisme na ye, alimbisa, mais cela est servi de leçons. Ok, tant que le but est azongela Nzambe, ozo reconnaître que Peniel a bongi nzela Nzambe, mais il y a dans la série ya prophète de Niles. Bon, tant na bi ko zongela Nzambe ezani, na vie chrétienne zana oyo liba. Biso nyo surtout na vie chrétienne, à un moment to connaître moi déséquilibre ya kata yo, ezalanga, ezabande comme ça bazona na biso, to connaître un peu ba déséquilibre. Ya na senge ba moment ya boy, a se justifier les sous-souté, aloba mingi ta sanini. Alukelongi na Nzambe et puis na bana Nzambe nyonso to finga ete to bomaye lisusu te to soutenir ye to bondela pona ye esika azali bato bayebi baluka ye ba exhorter des cas comme ça bato musu ba mela poison akoki ko supporter choc wana te ayi ko supporter humiliation wana te ata na makambo asalaki na nkuku na ba gémissement nyonso talaka ndenge ba video yango tala bana ko sala penza bano sala ngo deeply profondément par rapport sexuel mo deeply comme des professionnels on dirait ba ina compétition moko boy neto mona ba porno vraiment ko ndenge salemaka ba so ba professionnels moko bango pe on sait que ce sont des professionnels bazo sala bitumba makolo wana alors tu vois et biloko bongo les billets pensez mokili mobimba et komi et peut penser aussi maintenant c'est quoi battre ça va sur raison maman moni avec la raison tu vois maintenant battre belé basu na bango ba raison mais on sait na que à se justifier à perdre de temps na groupe avocat pour la justice pour osala loro moroté ata bakangi bango na batuto saka na ba vidéo yango ata bakangi bango bato wasaka l'image wana moto alimbisa bango aloba lisusu te akoma lisusu te avanda kimia aluka Nzambe atuna Nzambe Seigneur pourquoi c'est là asenga mwana Nzambe ngana iko boya ye yo iko boya ye ndeko iko boya Nzambe aboya ye te Nzambe lingili wa musumu kite mais Nzambe lingi musumu kasa nini abongola motema. En tout cas merci bon message na Deniles. Bon comme na vidéo oyo ngana supenga
na landi na tia komona évangile c'est Denis le cité na tia komona été dans naza mo ba réserve mais le kola kulutu no senga yeke ane sili nous les mots beaucoup tous à la contre été azonge na ba réseaux sociaux ate ya Yesu Masia na ba réseaux sociaux a encourager bato a fortifier bato a longwa na ba biloko nyonso to ya ba bezi ya pamba oyo sami na 2021 pamba te cela ne glorifie pas Dieu cela et par contre hein kombo na yeba na kotanga il y a des pasteurs totanga ba kombo na bango l'évangile bazali ebele awa to bapase sita lwemba totanga bango pona koza sango malamu bapase Israël Nsembe totanga bango pona basango malamu bapase rebele bazana poto yebi wana totanga bango pona sango malamu a koza musala o bango basala ale moloto ti lelo to lelaka ye a cause engagement na ye na évangile na banzembo na ye to lela bango bazali belé batika biso yepe ezala kaka bongo mais faudrait pas que no ba vidéo na ye ezala vidéo moko ils ont même na divertissement ils ont na ba misement ils ont même ba tupenda ezala comme le quoi occasion de chute pour na ye ezama la omengete il a servi l'Éternel dans zelani batebele ba bongo mitema et na kanisete soki lisusu à se ressaisir babeze roleka nango oyo ozana ope mbongo oyo ozana ope bakado mais la Bible dit dans Matthieu 16:26 et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme papa tandeng bato bazokufa pasa ntimba ya la borne autokufa ana décembre est-ce que satandaki na yango liwe ye na poisa baotobenga ngai mama mosusu aza États-Unis wana mama Chantal Ngalula aote kotika biso. Est-ce que Satanda nango c'est chaque jour toujours ka bilombe bazokufa mais sur le nzambe ayoko tikanga na bomwe c'est pas sa grâce boni bakufi na 2021 baki na posa bakota 2022 baki na posa baganga pe bonne année bazo pe ba disposition basomba ki pe bilamba asika basale pe ba réservation na bango mususu ya ko fêter na Kinshasa mususu ke no ko fêter na Poto mais le to kundi bango et belé to kundi bango moi quand nzamba zo pesa biso to sala malamu to te ya Yesu Masia. Merci beaucoup papa Max Benga, c'est la fin de notre émission. Message nous encore concernant partage ton temps au féminin na biso. Merci na lingi na nzela mikono ko pesa merci na bandeko nyonso ba accompagner biso na 2021 na nzela na orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nzamba lola mona bino, nzamba lola pambola bino, nzamba lola akanisa bino. Bolemba biso te, bo continuer ko soutenir ministère oyo, beza ko s'occuper na bana oyo. Comme bosali busala munene, na nzana bino bana bazo esengo, bana bazo tanga classe, mais to koba ndenge to saki na 2021. To koba ko sala pe na 2022, mais surtout le pango orphelinat. Baza koteka ngo tona besoin le pango bosunga biso tozwa le pango pona bana wana et puis makambo pe ba minerval baso médico makambo ezali ebele ko sala na nzana orphelinat mais nazo maete bosale musambala ngana iko bosana mais nzamba kobosana bino te bona ne na bino nyonso mais kobosana te tozana besoin d'exigence ezali ebele mais na ezana kondima ete ebele okolikaka biso ebele kolikaka biso tomoni bolingo na bino bokolemba te kosunga biso bafeti mpe yango so nzambe asimbi motema na yo kanisa bana oyo baza mpe na droit ya kofete ba mpe na droit balia bana droit mpe bamela bana droit mpe balata bien bana droit mpe basepela surtout tomoni bango particularité na bango ezani bana oyo mitema ezoka mwana mosabi tata te ayebi mama te mosu ayebaki baparent mais bakufa biso tosi bao na nzela orphelinat baorphelinat nyonso baosala baventure baorphelinat nyonso eza ka baventure te eza mpe baorphelinat ya bien oyo mosala malamu ezosalema daya mingi kati na bino bana poto ntango boyaka bolekaka na mongo afula na orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim bomonaka boyebi mpe bozomona mosala monene tozosala elongo na bino na papa Elvin nzambe apambola c'est une bénédiction pour nous numéro na biso yango wana plus 243 89 64 86 à 27 sunga bana wana basu biso bona ne lekaka nango mais tolingi ete mikolo zoya bana
mois de janvier ezalaka mwa banzala bazala biloko na bango kolia bazo enclin tofutela bango minerval basak nyonso to ebebi to remplacer basak bauniforme nyonso ebebi to remplacer bauniforme baexigence eza ebele. Merci na moto asuka na pesi na Pasteur Charles oyo azali na Paris malgré liwa ya papa na ye balobi nono mpo na journal le 31 bakoya wana libota mobimba mpona kosepela na bana tika te nzambe apambola nzambe amona bino bozali ebele na yebete bolinga na biso oyo bozosala nzambe azomona tika ete nzambe akanisa bino. Merci beaucoup Papa Max Mbenga na bino nyonso tu bolandaki biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo toya koloba ke nzambe abotokwaye lisusu wapi na mansa azosala biso. Un grand merci na Isradi Kamanda azala nsima caméra na baoyo nyonso tu bosutena vraiment mosala oyo bameilleur vie na biso la namoni Pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo moko ya motema Bivens de homo depuis lompe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston tomonani mbala nsima bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo toya koloba ke nzambe abotokwaye soit bye.